Non, trop c'est trop. Ibrahim Abdi. Non, qui passe. N'est-ce pas Kofi qui passe. Bavoka faut passer misala. Oui, bavoka faut passer misala. T'es bavoka faut passer misala. Mais t'es bakambo Kofi Olomide. Na habité nati le collé pas à la nati le collé. Kofi Olomide mta commissaire nati le collé. Na pese ba wera raison. Na pese ba jibe mpia na raison. So ba on a be mission na bino ba yakate. Pour na respect lelo ezali. Alex anga photo. Te mission ça na fali avant 98. Nati le collé. Monde comment il y a Android, monde comment il y a vitesse, monde comment il y a audio, monde comment il y a vidéo. Voilà. Il y a un monde qui écoute ça na football, la vidéo. Nzambe batela biso nyonso tout. Nzambe protéger biso tout. Total ba musicien musu na 60 na 66 ans so bazana succès o confiance na. Et lo kana senga. Que azo te akene effacer ka ba professeur ba tank sara mama ba journaliste ba c'est que privé ça concert mais faut qu'il effacer a tout ba mambo si la pour nature coller respect abana o déranger Kofi na chacho la vidéo faire chacho ya Kofi te ba kutu gaye ono visa faire te ya basaka molo te ba voka na biso fo sa musala ba voka ya Kofi fo sa musala mbalo ni asili ki pona ngana zaki na prier ana yaki na mbeli bakangisi ana mais c'est normal on a une prison. Anna ezaka poto za famille so qui te prison asa boma ki mutu te ba petite tirette vraiment na ndimite yo zeleka bino ba petite mobile longoliti tirette kakati yo ba mobile ko ta futur chambre grâce mbizi te ya la sexité ya za ba petite tirette yo ba saka tirette e fonga milaka o suki kana tirette tabiki siliso muta moto azoki ninga solana ke entre maman na mwana moko azolala entre maman na mwana makili zo tanga muta moto fi ba voisin pardon beaucoup ta ayeko bomba maman moko ki sunjo na ngokala na TV na mwana Ibrahim Bogar na defa babiate na peso video o mane baba oyemba yana papa na prince yana kisinjora ngando kia manike Manique Faka Sougamo. Pas changer. Président change ça. La maison Stelman vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stelmac vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Hostelmac. Voilà, vous êtes nombreux à nous suivre sur Congo Mokili. Comprenez, c'est Ibrahim Abdi, Mwana Yakolo Lopango, Karanela Sarabino. Tant que mon argent, c'est qu'il y a une information où il y a une source pour traiter en haut. Et puis, tu veux couper Sabino, chers abonnés, téléspectateurs au Botal Arabiso. Encore une fois, bienvenue à ce nouveau numéro de cette émission. Par rapport à l'actualité, je reçois pour vous le leader américain Kisinjora. Vient dans un palais où tous Zalara. On bébé les Canara ensemble parce qu'ils auront toujours famille. Merci Naïmak Makengo, le réalisateur de cette émission, parce que sans y mon boulot, bonne guérison parce qu'il y a Obela et le loto préféré. Te souhaiter ma bonne guérison Aza toujours fidèle, parce qu'on continue toujours aux fidèles, sans oublier. Il y a Aline Mwimba depuis Paris, au Atalaranga, il y a Dr Jackson Lubanga, na bossa na raté. Venangai Bruno Lubi Kambongo ya propre, encore une fois merci parce que de loin naza au monde que naza aimé par rapport à ba Rambo na salara o linga na sala yango naza au sala. Merci l'honorable Gaëtan Kodia depuis Brazzaville. Babi point noir mo mbezanga na maboko ya honorable Gaëtan Kodia so ozanaye o banda ozala kitoko o lelate ma mouvement ozala bien. Sincères condoléances na grand frère Nebso Olivier Doumou na ngambo Brazza Augustin Nzambe kaza ko bosana te Augustin Nzambe chez l'Amputu MacGyver depuis Paris serment bien dans ces extra musique
atala rappé biso alinga rappé mission na biso voilà pourquoi tous à la raé tout soutenir rappé na bango basala on a plus du côté de Brazzaville. Et encore une fois, merci à mes chers abonnés pour passer confiance ces derniers temps. En tout cas, merci parce que j'ai compris aujourd'hui que j'ai aimé et pas ino bateau botala rabiso au pesanga vraiment banda vous soutenir les lotés au banda moi kala jusqu'aujourd'hui vous continuez toujours Bibiche depuis South Afrique maman na Elief Johanna Mateta na bossa na raté encore une fois Djogo Chuli la latérale na bossa na raté JC Bonzeka JC Bonzeka beaucoup la vient dans la palais soyez via pesio palais vanda yo moko ça veut dire que vie on a considéré kayo talaka ba locataire ba longwa mais vie andima au pesanga palais résidence privée en tout cas merci nayo parce que le bienfait n'a jamais été oublié la bande de sous social na moko ya propre Aline Mwimba depuis Paris yena ozana okabwe. Je ressors pour vous leader américain avec elle on va essayer de décortiquer cette émission ensemble. Leader américain bonjour nayo. Ouais bonjour Abdi Moutamayel Ibrahim Nalingako Boga. Merci beaucoup. Chemise à propre, merci caleçon propre, chaussettes à propre. Ah, leader américain. Vraiment, on a bien. On a bien. Ouais, on a bien. Qu'est-ce qui se passe, encore une fois, leader américain, dans Internet, les gens continuent toujours à attaquer Koffi Olomide, tout le monde tout le monde est audio bimi. J'ai des audios dans portable parce que les journalistes sont très taquins avant de diffuser l'information. Alors, qu'est-ce qui se passe avec notre aîné, notre confrère Nati Lokole, avec Koffi Olomide? Oui, Ibrahim Abdi, ou Moutamayele, n'a pas dans l'émission. Maintenant, qui passe, le respect, exactement dans le monde de la musique. Ok. Yo ne besoin de respect, makasi, ndo le Canada, na ndimite mukomoko ko finga werason. Na ndimite mukomoko ko manke waze kwa. Na ndimite mukomoko ndo za boza mwana ko manke JB Piano. Merci. Na ndimite mukomoko ko vanda boy même innocent. O manke te pas artiste mboka. Na tiro kole monde koma ya Android, monde koma ya vitesse, monde koma ya audio. Voilà. Monde koma ya vidéo. Voilà. Il y a un moment où tu as football, tu as vidéo. Ce moment qui bien te toqué na vidéo. Vous comprenez? Ce qui est bien te audio. De là sur fini mutu na audio ba tinde la. Si si. Ba tu no di kamino za kana ona mwana mobali. Et vous savez qui ozo finga mutu boye. Mutu ana zate. Lelo les audios restent. Na habité na tilo kolé pas à la na tilo kolé. Koffi Olomide mta commissaire Nati Lokole. Pota boya makabiso ba star et tia kabino poa. Lelo bango tout muta pesa bango plateau lokwa Koffi Olomide asate. Ta ba vena so ba JB Piano ba wera son ba le kapela trotter. Na pesa ba wera raison. Na pesa ba JB Piano raison. So ba bengi ba ona be mission na bino ba yakate. Pona respect lelo ezati. Surtout devant un plateau, bade donner un ngumba ba mamile la tane ba mamile la ba respecter ba Koffi Olomide. Tant on y a ba Koffi, Nati Lokole trop c'est trop. Koffi a sala nini na vie. OK ko lo ba Koffi a kota ba prison. Sindala la na batu boy. Tala Nati Lokole ko ngapa na ngapa na zo sa Koffi, ba avocat Koffi ba zo ka mbongo. Le 30 tembalo fo sa musala. Pour respect quota. Ba sa musala te poko fiso ba fingia tika kana iti so ba sali bona ba audio ba vidéo di makatika kana iti te oza 2023 te na tiro kole trop c'est trop na Koffi Olomide ya ngani si yi akumisa ka o respecter Fally Ipupa o respecter Koffi te po ye ba Fally c'est Koffi Olomide Alex anga photo te mission ça na Koffi na Fally avant 98. Vous respectez Fally. Il y a quasi Fally à ce pays. Il y a Fally pour passer ce pays. Il y a quasi Fally au Linga hier au Lega Koffi. Non, trop c'est trop. Ibrahim Abdi. Non, qui passe.
ndenge alobi na Kofi qui passe bavoka fo basala misala oui bavoka fo basala te bavoka fo basala misala mais te makambo te l'omide Pathé Ambroise pas dans la dossier parce que le nom de Pathé Ambroise a été cité que c'est lui qui a qui fournit des efforts il y a réconcilier Kofi Olomide na Fally Ipupa mais na habité leader américain ba wana bien ngote wana mama Pathé Ambroise vraiment un grand frère na linga ke mingi vient na Bogar ngali na logo na yebi voilà na yebi te vraiment Fally aza moi ne pas Kofi aza leke ata lelo te lobby soit côté na Kofi boy anguza mo pese bote voilà et nalandi na propos ya Natilo Kole abi via Sila Kofi Asila oui le patron Double King Asila Kofi Olomide monsieur l'ambassadeur Asila 66 ans 66 ans d'âge le bagi même mambo 60 papa Mukolo a 66 ans d'âge jusqu'aujourd'hui là il va mazo sala route zo simba lisusu te non seulement zo simba lisusu te to yebara Kofi Olomide na novembre azaro bima déjà calendrier zaki a chargé en novembre ti février nazongeli biso mboka et aujourd'hui pour naie biloko wana ezali susté voilà pourquoi bon, il dit de sa part que en tout cas merci beaucoup nzambe batela biso nyonso tout nzambe protéger biso tout total ba musicien musu na 60 na 66 ans so bazana succès o Kofi azana eloko na senga elo senga nzambe pena abatela biso a protéger biso yaya ata ba américain na age on a succès à raté il y en a 2022 Kofi abeti combien de concerts na otuna yoti oui na 2022 Kofi abeti combien de concerts na age na ye na succès le 29 octobre yebisanga musicien na beta na Botswana na Congo Windhoek yebisanga na stade banda ko beta ba stade yebisanga musicien na beta na stade na Namibia yebisanga banda toke ba 4000 concerts Kofi abeta na ba Cameroun na ba Gao na ba province na bango na ba Katanga na bango na posa Kofi Olomide bazaki na kanda sila kati baba bande ko na bisinga ba na posa Kofi Olomide yebisanga combien de concerts Kofi abeti na 2022 akopema paza mutu auchi ko beta na États-Unis au monaki na décembre mobimba ba novembre monaki te abeti combien de concerts oh non soka pem na bien soka pemi mabe vraiment malembe soka ke fêter vacances na bana mabe mundi la pema kati ezaki Noël fa pema normalement donc que na fêter na ye na poto boya pema mabe et puis ba concert wana mingi to kata ki yango olanda Kofi émission nga lobaki makambo ba compliqué ki ye les États-Unis aux États-Unis et ba producteur voilà et était Kofi azaki na ba contrat belé ba producteur même to ba soli mabe mais yango biloka ba producteur ba soli mabe abona ye ba problème na ba producteur na soli na bango ba bi neige ko yaki makasi pe ba bi na neige nye simba pété concert Canada to zena ngala kenaki na ambassade na Canada na soki interview makambo tu pepele ngala na visa si ba tu vas ba que leader na visa ngala na visa ya Canada ngala na passeport tout le monde biso ya bande belé siko mutu to ngato kendele Kofi Olomide neige ko imakasi yebisanga concert neige ezalaka te o beta neige zo ko yo no to ngato beta combien de vies na Toronto Canada na bata Canada Montréal Québec to zaki na Ottawa to zaki na ville belé ngati le passeport na ngeze pas Kofi na visa ya Canada là je sais oyebi là je sais on a tiré collé on a prêtre sobo lia na sima Fally c'est lui hein respect ça na Kofi Olomide non Guinée comment rocha nani ya Guinée na nani ya calendrier ba différents concerts Guinée ba kenango privé ba ebi kututé pourquoi kocha Guinée concert privé au tcharango na ba te ba tchaka na calendrier ata conseil privé ba tchaka te meilleur condamné nani ene na biso lobi que c'est pas important ya kocha te na tia yebité te fa que na ifasika tuna en tout cas te ba tchaka na yebi ba tchaka en tout cas eza conseil lobi ene na nga lobi que ene confrère na ngai na tiro kolé a lobi que Kofi Asila
te Kofi aza la preuve année ba concert tout azo bet o azo tchatchawana ils ba concert mon groupe monsieur a bet raté et puis ba date mususu comment ozo na peso exemple la Guinée équatoriale comment to betaki na fali o to kendaka abese le mot privé et ça soirée privée ba soirée yoka soirée privée à mon concert on ngezala est-ce que concert on to beta na lokwa libanda parler du peuple na bango ba filmer ngo ba publier ngo partout eza concert eza privé mais eza concert to so lango mbongo eza concert ya benga ngo privé mais to so lango mbongo Obiang respect na président Théodore Obiang biso eza concert ozo comprendre to beti musique to beti play ba kité ba contrat ngo na makamunyo surtout oyo na contrat no nyo surtout ça le ko beta soko ke beti la même RTL même Vodacom mais ça concert soko beti concert na terrasse chaba o beti Vodacom mais ça biso eza concert. Mais pourquoi Ali Bachango na que azo te akene fasika tuna ba professeur batang sara ba journaliste ba c'est que privé za concert mais fa kene fasika atuna ba professeur ba batang sa bango magama ba concert ndenge zala eza concert ceux qui Vodacom ou RTL na peso ka exemple abeti ici pour na fête na ye abeti ici ko femde na stade Martyr Libanda ou na terrain ya Sosa babe yango concert ba koma wana concert na invitation ba koma ngo concert babe nga batu ba ya concert to koma ngo na calendrier na biso 2022 so to betaki 85 concert yepé à ça ezaka bongo même wata pa tchaka yango ata betaki na anniversaire mwana bona bo eza concert n'importe quoi nati le coller respect na Koffi Olomide voilà respect na Koffi Olomide azaka na problème na pourquoi journaliste est belé contre monsieur l'ambassadeur pour ça Koffi tu pas aussi là pour les gens de dégâts ba ka somme non les gens de goutte beta paté wapi wana bango on pas DJ Frank Weekend ça va rumba kitoko pas DJ Frank Weekend rumba kitoko ngape na zalaki na impeliwa engwenya wala njema biso bango ka bango ka mutu bayoka te Messi ngakutu na obeta Yogo toujours bêta. Dans le niveau maman paie mon goût de bêta dans la ville province Kinshasa au Sakanate. Dans le niveau profiter. C'est que toi tu na Kofi. Non, tu m'as Kofi na musique te timukele kufa mais na obeta. Obeta, ce que vous balo basko patron Dabolo King obeta. Jusqu'au Kofi. Bato baloba wana est-ce que bakena na Botswana? Est-ce que bakena na Angola bayoki? C'est ça aussi. Disque ebeta te. C'est ça aussi. Est-ce que bakena na Namibie bayoki disque ebeta te? Est-ce que bakena ki na Cameroun bayoki disque ebeta pour faire Afrique mobimba? Soit tu stade plein. Si. Yeah. C'est incomparable. Mais est-ce que quand on a vie privée paye Dabolo King ça peut bien? Yes, na mama basi na est-ce que Koffi a sa côté na vie privée na basi na ye? Ye moi soit de vous arrêter liboso bala. Et ça respecte. Pour les bakama na vie privée à mutu. Vie privée mutu za la kati. Pour les bakama na vie privée à bajibe. Ya bango balobela ngote. Balobela pe ya bango na tiro kole banda avant na za na moi so na zaki na boy. Betela so solo. Il y a respect za na Koffi ko. Abdi Ibrahim Bello mokami suki kitoko. Merci Didier. Voilà. Tozana elo lo baté parce que ba ebisinga ba obi na invité ko tanga tanga ba kombo so disant. Mais ça la bien te ya li mwimba leader américain yeyo. Mais leader américain dernier conseil na yo na ene na biso na tiro kolo ko baneni ni parce que trop c'est trop le bio moko. Ouais, trop c'est trop en tout cas tant aux autres bakeba na ba audio. Parquet comme audio. Makamba chanje comme vidéo. Ngamunika fo mambo si la pour natilo coller respect abana au déranger Koffi na chacho. La vidéo faire chacho ya Koffi. Te ba kutu gaye ona visa faire te ya baksaka moloko. Te ba voka na biso fo sa musala. Ba voka ya Koffi fo sa musala mbalo. Basaka sumu musana bango batangela classe te ba droit. Ezaka droit. Basaka ngo souté. Fo sa musala. Audio les audios restent. Mais est-ce que on est nazana ba audio est-ce que c'est important na chango? Ah? Ba audio anati. Chaba audio. Audio c'est bimi, audio c'est bimi. Audio ba finga ka mutu batindela ka mutu. Voilà. Soko fingi mutu ba tindela mutu. Soko fingi
président de la République mabe ba tindele audio bakanga yo oye pa nango zo finga président bakanga yo soko fingi nani osali vidéo ofingi mutu we bakanga yo il y a une vidéo qui ya ko finga mutu ko saba vidéo za bien te mama na kutu maria lobe ma Denis mabe ba benga e ba te e ba gaza e ba lobela na ba konti mbala suka wana mama president mama mari oyo ba ko ba na ba nya ya botika makambo subolo ba ngote ya ba audio soko et comment audio na vidéo so sali vidéo kaka bonne ko finga papa ndeke mbuta ba kanga ata na audio ba kanga so na yepa na yo na fingi adabo mbole c'est mon cousin na gutu ko fingete na peska exemple ba kanga so na fingi général moko bo général Kasongo na fingi na audio ba kanga mutu ana so sepe na ngota tinde la général comment qui sinjora ay ko fingo so général George Bango ninga za wana so na fingi yo tinde lié ba kanga ya ngo keba les audio reste parce que comment audio parce que comment téléphone ba check bluetooth yango wana voilà hote voilà hote c'est toujours avec ba tuno kaka na machisa voix yo te boza so wana ki sinjora normal oui sinda ko chiguna pourquoi voilà ba tuno sinda ko ti koma ba kanga yo respect ezala na kofiolo mide boza ebele bota la biso en tout cas Bibis maman la Elief depuis South Afrique en tout cas il y a Aline Mwimba et docteur Jackson Lubanga un grand merci pour le colis leader américain les gens se posent des questions. Dossier non Manic de John. Non. Où en sommes-nous et pourquoi Ndekonayo soit disons Papa Massia Prince à tenir ma propos ou à retenir non, Maman Manic et ça mon nom est mon comabé. De ça on a signé hein. Kofino a pesité hein. Bando Manic Bakeba. Pardon libère. Mais bazolo audio. Nazoba les audios restent. Les audios restent. Mais bazolo on a mis ça audio. Et puis non yoka. Oui ba audio okofia sana ngoma nika faki. Yo kofi na zo bendo matoy. Ya kofia muninga neke ya. Mukolo bongo zo benge bongo. Ya so kofia ba bisa audio mseza scandale. OK. Ya respect ezala. Manike na problème nete munorone mute kangisi. OK. Nga bakanga na kena prison na finga jibe na finga fali. Unokona nga lelo na lapa na loblaso jibe na beta. Si. Le mususu était aye. OK. Le mususu était aye. O comprend. Le bana ya lobby. Le mususu était aye. O so comprend. Munoko na biso ozo kanisa biso. Ibrahim ndo lekika ni biso bosoko mekyo finga siko wera son. Mabe. Yo kana je sayo ba kanga yo. Po wera salu elo kote. Mani ke ba video bimi kuna ya Kofi na singe bele na ngai. Ezaka audio na ngate makambe bimi kuna balakisi na ba vidéo comme vidéo ba la sayo j'étais dans la présence na ba l'accès ba vidéo merci beaucoup yaka audio te il faut comme ça bande ko na ye mais oui ba la kisi ba vidéo audio na ngai ezaka te ke to solo na manike manike otindela nga audio a finga nga nazana ngo awa ngana Kofi to boma babia sindi solo salita mo sala na fali comme ça ngaku na satana na mama fali te nga mingi ni peneza la ki makambo yangana Kofi to boma babe so ngana ke kuna pesa scandale so na bina porter plainte mais vous avez ba menace quand même vous comprenez te ngaki sinjora mutoka nga ate o ba funda nga basala nga boyo famille boye voix ya manike ndeza ngai na ofinga te majisa ataka voix na tiko yoso lokange voix ngai te donc au sein na ba juge na biso ba comprendre ba juge ba sa musala ba onde bazo sa po makambo fo esila manike manke Kofi makasi trop biso tout le monde ils ont respecté aza paraza ya aza légende a musicien mboka asali mwana na yo Kofi aza muninga manike te batutu bataka TV manike maka Kofi makasi boyebi yango aza pe mwana quartier la tete kwanga ngana quartier la tete na 1993 tango ya babe sa test amemanga lekina ke ko tikanga na sa test o lelo babi na ndeko babe te no lubango onaninga manike ya quartier tena 99 bala bana viva waninga babe mutalaki sanga ye tango azuize ngana mona na quartier la tete est-ce que c'est vrai to Melissa grand frère père son âme ngana babe nani mukolo drogue ngana babe nani mukolo ngana babe nani mukolo Babia Chokoro le pauvre
yana leki na bebisa muninga yaya ngala mono bebisa yeye koma obi pasi biso zaka nango nde baba tanga ki potake mela drogue o ka bakanga kai ngala zalaka o bakanga bona ndako mo bazomela personnel to kobeta masula grand frère na ngate ozo comprendre il a réclamé aussi une vidéo qui circulait sur TikTok grand frère personnel ba bien choko wazo réclamer ba audio mingi bozaka osola na ye bandoko mabe ba kofi bo osola na ye audio comme pas kofi na ebite za nini ya zolo bande via zaboyo via zolo ka yemba saba ker mais non préféré battre la biso na ça bango vidéo o ba bien choko bande réclamer par rapport à audio parce qu'il est le monde entier ba komi ko luka bala to fardo moko boy les gens disent que yo posant la tort Monique de John pas en a tort alors j'aimerais quand même qu'on puisse voir la vidéo puis nous allons rentrer bata la vidéo comme ça nous allons rentrer merci d'abord banana les camo de la télévision na legi na ngai Kisinjora to legi na TV Kisinjora le album na ye wazo sala et puis ngana yego baka makambo ya album oyo to ndo sala na fina quadra et puis pour na concert le 14 février à Saint-Valentin on a betagité parce que to legi na TV na kelo bela makambo na ye mais na comprendre de te dire moi porte mon cabo et à partir de là comme dit petit vraiment de on bozo ka te na ba télévision vraiment ngana éviter ko foot te ba moi ba ndeti mo baranki azo na bisi avio foot ngadi ndeni ni fin de mois pour na leki na TV pour na mambo orchestre vraiment foot ngati na comprendre te so na tindi les textos vraiment pardon tout ça azo tindi la Kisinjora azo tindi la chef d'orchestre na ye na tindi deuxième texto tindi la Kisinjora tindi la chef na ye. Voilà, merci. Leader américain, tu viens de voir cette vidéo. Et c'est le. C'est on a audio ça qui est un message. Message, tout. Te ko fait linga ba bien trop. Alinga ba bien longwate. Azago linga shokora longwate. Tena merci de la carte là. Ya sagarate. Azala ko linga ne ba bien longwate. Muna muni ba bien lo balanga ba bien OK ka. Bo fazo da ba regretter. A otindra ngana zo regretter ne. Faza ko regretter ba bien kendete. Bondela ye kuna. Ngade ba bien te ya. Nanga mabete. Nanga mabete. Faza ina association corona soko ka ba mise tu. Azago linga ba bien kendete. Azago linga shokora kendete. Non. Merci na batutu botali biso leader américain tous en moins bref na marambo tout ezo olegana c'est vrai que bagi na mbeli basala ba n'importe quoi tata mwasi abimi est-ce que vous allez reconnaître tata mwasi wana ou pas non tata mwasi o eleki wana yaya eza passe na mawa ça disant de combat oui naleka na TV 1000 fois naloba yango ngana babia toza tata moko te toza po abotami na papa kulutu abotami na papa lingi OK toza famille propre OK ozona nanga OK koko na biso kumuniku o aboti ba papa ya biso aboti bango 12 na mwasi na muluba koko na biso bibi landina leka na TV messi aloba ke koko wana kumuniku abota papa nanga David abota papa na Johnny te nandima ye koko wana bibi abota papa na ete abota papa na ngai te papa so abota bango 12 bango to babota bana bako koko na soko ni waza muta 1800 abala koko na sa muluba na kananga muluba kan muluba mbujimai akeno ba na mbujimai kala na 1912 abali baba ni ko bota na 1913 makambo zati batetema soso ba 1914 bakufa na mona bango ozo comprendre papa leki na biso to papa ko to presque ebele na mona ata musu bakufa na mona ata ba 8 toza famille komoni ko famille ndonga ya famille te ndinga binga ndonga kosi ndonga mutapesa ngo babia fifi mo fude chanter na kala ya ntili OK ndonga za moyembi koyemba ndonga za moyembi ozo comprendre babia baboti bango papa leki na biso aboti no moi liboso ya Charles na maman mususu c'est mon grand frère père na muta boko les photos ko ba père na après ayeko za maman baba bi akuti na ya Yvette c'est ma grande sœur personnelle auto kufa bandi ko bota ya Johnny akufa baboti ya Johnny ya nano ya koso ya babia yuyu pichu lantene mona suka mère na banga kufa atika ya bébé biso mutu boko le to bébé c'est ma petite sœur propre makila na ngala ata wangani nzambe la likola zo mona sona defi bango
nzambe la likolo so mona so na défi bango yoka so na défi bango soko yeba na boti soki 7 soki 6 na prince baba baba ndeko te na tunich ngala lingi aza ana ujiji zongela ye aza peme tuna kalika baba mo avanda ba olaksa zongela tuna ki sinjo kapena insister abi koko ana kumuniko abota papa na ye David te abota papa na ye papa bino Johnny te awanga na biso taba kumuniko na kikongo na ngelaksa na lingala ngasa kokosa ngai te kungoniko kokosa ngai te tala zolo na ngai ye te lobe na ngai ta nzoto na ngai ye tani tokokana na elongi na nzoto ya ye mais les gens n'ont pas compris pourquoi il peut ngana défi babia te Ibrahim ya vana babia lokola ngata baba mkomota vana ndako ninga vana bandako na nyoso na futela avana ndako na itago bakutela na ba criminel bakutela na bali avana ndako na ochipoto na kadasa na ofuta na bo maxi ava lupango na somba ya vana babia te ya kotana baba hôpital te lokola ngai ya respect ezala nanga toza famille c'est ma petite sœur propre na défi était toza embelé na poto prévané so bo ande côté leki ola ninga bibi secret na 2014 matanga baba ezaki chez ndengeni pari mama bayebi famille nga mama balo kende kuna ba grand frère balo na ba province musika soki toza bandeko te matanga ya babia ezalaki na ndako ya bibi sika koma moto boza bandeko te akondima ayamba bato te maya poto ya la recherche makama poto ya la passe ya respect ezala batika kotanga koma bebe na bamanike batika bebe pe balaki apparemment ba pour Manik de John alinga maniki te utalinga maniki kangati siko ya linga maniki te koma rozwa tona ya rolo alinga maniki te manika loba yango ti ya siliki mpo na nga nazalaki na priere ana yaki na mbeli bakangisi ana mais eza normal mona ye na mbeli ana ezaka mpo toza famille soki te prison asa bomaki mutu eloko ya siliki mpo bakangisi ana na mwana na nga mpo nazalaki te soka nebomai mwana erotonga to bamakambo te mpo dakisa vana na kiti atemaki nzambe moto atemisaki yake soma maya moto abikisi biso moto ya moto azokende nga osolona ke entre mama na mwana moko azolala entre mama na mwana makili ezotanga moto ya moto ebisi baboisin pardo bokota aye koboma mama moko kisi njo yango kakalekaka na tv na mwana eloko landi na siliki yango wana Abdi Ibrahim Bogar na odefa babia te na peso video omane baba oyemba yana papa na prince yana Kisinjora bon yosko na prince babia relation ya boni est-ce que vous continuez toujours ya osola mama na mwana ou de son côté aziba disposition na Prince baba fo ba ke mutu abo mavina eza manike mama bochienga ye mais yes likeli yo alingi suyote alobi oza susu aleka mwana nga te azaneka mwana nga aleka mwana ya ndima suyote yesu gozo na lobi kaka sana mwana nga merci singa famille ata un jour aleka mwana nga bongo kaneleka nga za problème et puis makamo nyoso Abdi mtabluki yango prince tanga kendaki pa kofinga na yeba te makambo yebisa mama na nga na yebite pour manike sirikela biso asala biso ba audio na ba video ya minene ba sala biso ba singa finga biso presse pe fo bozwa aloba elo onye na yebisa manike mambo botika yango pe boyete bino boyaka chez biso pour manike fingi biso na ba sindi non respect zala respect ezala na leader américain respect ezala pe na ba musicien o ba défendre biso sur le plan international. Et on a bien, c'était là Ibrahim Abdi. Je pense que nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Leader américain, message fort, on a bateau tout bas là yo. Bako retenir à travers cette émission. Quelles sont les décisions, monsieur l'ambassadeur, à pour que Batika et Kimia, au lieu, vous allez focaliser dans l'album Legends, mais apparemment, distraction au moni, respect ezala. En tout cas, batutu na zuba message na bino nene bo finga ngai ngando kia manike faka suka boy. Pas changer. Président change ça ramutu.
moi pe mutabimi ah Messi a changé na peso exemple moko nga na finga kofi na finga fa na bata kofi na finga jibe na finga fali na kena prison bafunda nga mbala mo bango mbale pona monoko nga mabete yanga pe na le kalona TV na mama jibe ni na banga ngona fali lo mama belo mama comme normal ete yanga ete amani ke soka bini na ondimata ko lo be su kofi nga lo bela kai na ondimata ko lo bela sindisa lo bela kai na ondimata ko lo bela sunga na batu nyaso akoma mwana discipline on se comprend ete Olandaki Jonathan, on a maniqué les gens. Il peut aligner apparemment aligner sous soutien au fin au peu ma baie. Bon gana yebi. Bisoko ngana yebi. Bon yebi tendeni mutu yebi. Ngana yebi ete. Ngana yebi ete ya mwana bisote nga mwana nga presse na ana. Ngana yebi na nga ete. Akomeli nga ba message mabe na bloquer fingi nga o famille na nga boye o famille na biso bo samba nga na samba te nga soto ke na kana téléphone voici ndie koma ki akoma ko finga sindi akoma na saka na sindi na drop ese yo kana ba finga yo oza problème na mama na bango nga na les audios restent mi connais comme les audios les vidéos restent o segini azeki parce que les audios restent les audios les vidéos restent. Maman na finga mama président babenga kama mari ba ola tsai atali ba abukani ngana le kena ba parquer comme ka les audios na ba vidéo ya mundele na biso mundele tsango tina match c'est ça soko bomona ki te toke vidéo ngana osamba na ba vidéo nata nani Jonathan mama bino abenga nga to sur la normalité azo tina ba vidéo azo finga ngana kofina sindi mais qui nani ils a audio ya kofinga concert moi azana bon je sais pas c'est une concert azana Brazzaville na mona ga taka rotoro na ba réseaux sociaux pour insulter vraiment grâce mbizi ye azaka Brazzaville mutakanisi manike suyeti tenga na kofinga mama bocheta za mama nanga finga ngamuko ngabo pe na mwasi lokwa ye na page na ye officiel grâce mbizi a insulté yo ya kosakana te moi je vis ça ba solo mais oui allez-y voir. Ngana ko finga mama bochete pourquoi il s'attaque na yo vous avez un azalaka Brazzavilloise alobelaka makama Congo Brazza mais ce ko akotaka na mambuno pourquoi omoni a finga awate parce que ba kota trop te ba kota te ba kota te yanga niveau ba kota ya ye akoma fobo ngana kanga mat offre chérie il est sexy ni yemo mutatanga mi bele balala ngamo bali moko la na vie moko mi bale bazate yemo katanga kuno sele boy selo limisa pardon nandi makate mutoka pe selo akolala selo za frejo onda ko sala ba ferry akosela ba ferry pour ndimite lo ba ferry ko kote pana propre ferry na ye est-ce que ferry vraiment ninga lo ba ko ba ferry te ndimite ferry te nga pana ndimate na selo akosaka aninga fima ko welisa yanga na vrai chérie ofinga libwa mama na ngana ko finga ya mama na te finga nde yanga moko ntoka vrai chérie ngamo mona lula ka ye bon moi sala na mibali te na mokili kama bali moko akota awa mibale misatu bakota te vrai chérie lokolanga vrai chérie bore kauke kangama kaka bon yo so bakoti pa moi c'est pas te ba petite tirette vraiment na ndimite yo zele ka bi ba petite mobile longoliti tirette kaka yo ba mobile ko ta futuro chambre grâce mbizi azuli opena temps yo za mo satante yo za mo petite tirette kaka via longoliti tirette on me li coca sili petite tirette tu as ba mo merci yo ba lo ko kino na mbetu te ba futuro chambre na Paris yo ba ko futuro chambre na Paris mais la sexité a bien la sexité yesa ba petite tirette yo ba saka tirette e fonga mi kaka osuki kana tirette la msuka kar kaka la msuka na sei immeuble na bino kaka tirette ba petite tirette ba grâce miso ko c'est la faire makambo na ndimite ani na beli faire soin ala la grâce miso non c'est le nandi ba atanga ba tulu kuta areva bango là je vois je comprends jamais jamais so monika be tirette petite tirette merci ba petite tirette bazalaka ba grâce miso ba petite tirette ba petite tirette kaka mo bala za ton seri musala te ye mutoko so na bomo njoto yembe Pema bongo. Voilà, c'était le leader américain. C'est vrai, quelques dédicaces na bato tu batali. Ouais, Nicolo tu vas retenir. Bavokande ya Kofi, basa musala. Te bavoka fo sa musala. Basa musala. Omoni Abdi Ibrahim
lelo mokili changea famille ezalaka nango surtout ke tata mo mama moko cousin te nga famille nanga motu moko takabila ngano $500 nga famille nanga Jimmy Belao asomelanga motuka nga famille nanga Caps Kapanga la mala Rolls asomelanga motuka $15,000 Alita Chamala vie nanga kabila nga ba $11,000 dili kino na kabila nga ba $10,000 a famille nanga te nde tokutala mokili bo nde tokutala mokili to a famille wili mushie na tongela nga ndako a famille nanga te vie nanga neve sa tongela nga ndako na pe mapango a famille nanga te famille nanga kule msuba osela nga ngote donc nga nyo surtout ba tena mokili famille nanga merci na Yarobi voye display en couleur na Loris voye maleka Yarobi na mama na biso o aboti ba Yarobi voye mama Mundele na pesi mbote na pesi ya Jeanne Keta Love ma sœur chérie mbote ya Jean-Jacques Panyabogara à Genève ya Rico Jenny Chamuna ya le moke mokulu to l'homme en cravate ba tutu na linga bino fort et puis yepi na la fort omoni kofininga linga biza pianga nga biza na bolobela ngote point soki esindi bokomoloba nga mpe kofa pesa nga biso ya monoko analyse eza te analyse te yo analyse ozalaka te bosala ngo analyse analyse ezalaka te bisi nanga yo te nga te poadi yasindi kaka nde soki kofa pesi bisi siko bisi nga bolobela ngo te point putain de merde quoi. C'était la leader américain avec Ibrahim Abdi Congo Mokili. Un grand merci à toute l'équipe de Congo Mokili depuis Paris. Nabo Sanarate, Anel Kabafoset, Sims Essele, Imat Makengo, le réalisateur de cette émission. Bonne guérison à eux. Encore une fois, Aline Mwimba depuis Paris, Dr Jackson Lubanga, l'honorable Kaïton Kodia depuis Brazzaville, Augustin Nzambé. Tobosani tes grands frères propres, Vena Tsumoro, Bruno Lubi, Kambon, propre, Tobosani les sous-soutés. Oh. Il y a Bruno Lubic. Bon, propre. C'est mon grand frère propre. Beaucoup de propriétés, c'est vraiment. Il y a Bruno Limbisa. Bon, propre. Un grand merci, la bande. Merci beaucoup. South Africa, Casablanca, et Belgique, et Paris. Vous êtes nombreux, vous pouvez faire confiance. Je vous aime tous. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye. La maison Stelman vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stelman vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Hostelmac.